Bonjour, bonsoir, welcome. Oyo eza wabino Claudia Kiako, lebne moboyebi. Bienvenue na chaîne na biso Anita Mavita Show. Donc lelo toye lisusu na vidéo lisusu ya sika pona ko présenter ba mafuta o bozomona. Toye ko présenter bino mais avant na banda vidéo na ngai. Nangina pesa bino mbote, bonjour, bonsoir, ça dépend ya heure bino bota la vidéo. Nalingai karato partager mon muke na babiloko bozomona awa lelo. Mais please, nangina senga bino ka eloko moko bo aider biso, bo s'abonner massivement na chaîne na biso Anita Mavita Show. Bo s'abonner, bo like, bo share et puis bo sanate na ko click na cloche pour na ba notification ba vidéo ya sika tozo kotisa. To kotisa ka ba vidéo na biso chaque semaine. Donc ceux qui ont cliqué na cloche wana, ceux qui vidéo ya sika koti boko mona ngomba la moto. Donc bo s'abonner pour chaîne wana, chaîne oyo bozo mona eza na makambo dele. Donc tozo ya na makambo everyday, makambo sika tozo memela bino pona ko aider ba o ba yebite na ba o ba yebi. Donc tozo bakisa kaka mwa ko yeba na makambo susu. Alors sans plus tarder, toko jump in na vidéo na biso, toko kota na vidéo na biso. Lelo bomoni na memene bino ba mafuta. So ito bani na mafuta oyo. Eza mafuta ya mbila. Donc mafuta oyo to lambela kango to lambela kango biloko nyonso. Apaka ningeza ya mbila donc okyo lambela yango na biloko nyonso. Benefits nango eza nini na mafuta oyo? Tango zo lambela yango enanu pona santé. Pona santé na biso ezo aider. Pona mutema po mafuta kangama na nzoto te, po ba mafuta na biso ya mbila oyo to lambela kaya oyo to banda ko lambela ya kala oyo bino nyonso boyebi ezalaka ndenge nini ya ko kangama. Metango omona mafuta oyo ekangama te ezalaka donc ikitaka mbala moko. Alors ezo vanda na nzoto te po ekomisa biso lisusu minene. Donc ezo aider biso pour le problème oyo za na problème ya mutema, oyo za na problème ya santé, ba diabète. En tout cas ezo aider, ezo aider makasi, ezo sunga. Donc soko ngolamba ba pondu na biso, madesu, bandunda oyo lamba na mafuta mbila, s'il vous plaît ba mama donc peut-être mingi lelo eza ba mama. Po biso mtuto za na cuisine, hein? Donc bo salela mafuta oyo, pona mafuta mbila. Donc botika kosomba ba mafuta wana mususu ezo bebisa biso, ezo boma biso ba santé. Oyo penza eza fin. Nazo yebisa bino ba mama so ibo meki mafuta oyo boza décider. Donc so boni bo somba ba mafuta oyo Asda eza na ba Tesco na ba Sainsbury eza na oka 2 livres. Eza nango moins cher 2 livres mais ezo contribuer na santé. So boza na problème en mutema, so boza na problème ya diabète, oza na problème o etungisaka yo munu po nzoto ya pena munene te. Yango bomoni bakomi awa healthia. Bakomi healthia. Donc healthia eza pona bo santé za la bien, santé za la malamu. Donc olambela mafuta oyo. Donc ba mama bolambaka na mafuta oyo bokoza jamais dessus, boko se retrouver bon monde apena makambo lo ba solo. Donc ato lalisa mona olambi pondu. Après quelque au moins ba mafuta mso za soko lambeli yango tango kecheke boye ekangami. Tango zo kangama bongo na ba biloko kolia. Ça veut dire nzoto na biso petango ekotaka. Quelque au moins ba mafuta mso za soko lambeli yango tango kecheke boye ekangami. Tango zo kangama bongo na ba biloko kolia. Ça veut dire nzoto na biso petango ekotaka et ça la même chose. Donc il faut ko éviter to salela ka mafuta o eza bien pour la santé na biso. Deuxièmement, toke na oyo eza olive oil. Olive oil biso toyebaka te, tolambelaka ba vegetable oyo kilo metango zo salela olive oil. Et puis mingi faut kosala oyo virgin. Ezalaka bien pona mutema, pona croissance ya brain, ya cerveau ya batu. Même ya biso mikolo, même ya biso bana. Donc tango zo lambela ngo ezo contribuer na santé, ezo contribuer na ba kambo bele kati na nzoto. Puis eloko o eza clé système na biso ya nzoto, anticorps.
donc ezokomisa ngo susu makasi mafuta oyo boomona oyo olive oyo eza très bien esalaka makambo ebele na banzoto esalaka batraitement donc ezoprevent mpe mpona bamaladi ya mitema ezoprevent mpona bacancer donc ekoempêche bamaladi mosusu ekota soki bozolambelaka yango kokalinga nango bachips ya bana kolamba ta babiloko kokalinga nango babambisi okoki okalinga nango mpe mbisi donc okoki olambela nango eloko nyonso olingi olive oyo olive donc olive bino moko boyebi olive boyebi ndenge esalaka. Donc, s'il vous plaît, ba maman, to changer moi biloko ebele na ba cuisine na biso pona pour la santé ya biso ba maman biso moko ba maman na cuisine na ba papa pe na bana. Donc famille na soki bozo salela ba mafuta oyo omona ki mafuta na nzoto na bino kozala bien anticorps na bino kozala toujours makasi et ko protéger biso na makambo ebele. Oyo ya suka oyo na ye nango bato ebele bayebi yango tosalela yango mingi na basuki donc eza coconut oil donc mafuta ya coconut oyo toyebaka teke balambela yango biso surtout biso na culture na biso baafricain mais nayebi ke bajamaïcain mindele babikolo mosusu balambela yango mais biso mpenza tosalela yango te mais nalingi lisusu naya nango lisusu nayebisa bino lisusu eza bien oyo pe eza très bien pour la santé. Donc toza na ba choix. Oyo alingi asalela coconut. Oyo ye moko asaleli, oyo alingi asalela na ba papa pe na bana. Donc famille na soki bozo salela ba mafuta oyo omona ke mafuta na nzoto na bino kozala bien anticorps na bino kozala toujours makasi et ko protéger biso na makambo ebele. Oyo alingi asalela oyo ya mbila oyo osaleli ya mbila oyo pe bokoki okalingela nango biloko pe eya nango problème te oyo pe okoki okalinga olambeli nango biloko santé ya bana ekozala bien santé ya bapapa ekozala bien donc oyo putu balobi soki olingo ya monene te salelaka oyo soki baka mosusu nazotia boye nazolakisa bino yango soki bino bondiminga te peut-être eza nango problème te mais boke na Google bobeti bomona bénéfice ya ba mafuta oyo nyonso na tie et oyo surtout balobi soki munene pona o perdre ba poids il faut ko salela oyo ko saleli coconut oyo na yo ozala jamais dessus et ko perdre ba poids soko lingi moto ozo kende na ba régime na yo oyo ko salela ngo ne même ba mafuta oyo donc soko ngo sala o perdre ba poids na yo ozala munene makasi te lambelaka ba mafuta oyo donc olambeli ba papa tolambeli ba bana po bato nyonso santé ezalaka bien surtout eloko biso tozolobela mikolo oyo mikolo tozolobela kaka likambo ya système ya nzoto ezala makasi anticorps na biso fo ezalaka makasi po ata malade ye ndenge nini ningisi ndenge nini tant que anticorps eza abattu boko yoka penza ki obeli maladi moko boye mais ningisi mo muke metango ovandi na yoka boye olambeli ozolambela ba mafuta oyo santé pendant anticorps evandi bana anticorps eza bien donc eza na ba vitamine nango eza na ba vitamine ebele donc bozala penza donc s'il vous plaît ba maman s'il vous plaît nazo supplier bino please penza bosunga biso donc bolambela ba mafuta oyo jamais bokozalaka dessus bokosepela na bandako na bino bokotisa na bandako na bino ba mafuta oyo eza na ba shop nyonso mais oyo mibale oyo ya mbila oyo eza na ba Tesco eza na Sainsbury eza na Asda ba shop wana misatu mais na uti komona ngo pe ba uti tyango na dépôt na biso pe ba congolais soki dépôt eza na Tottenham donc so bolingi boso ngo pe kuna bokyozo ngo donc bozala de cité bolambela ngo bomeka likamyo so ba mekaka donc lokwa sika ezalaka te donc likamyo so ba yekolaka pe soko yebite otuni oyekoli bon nga na yaki nango lelo pona lakisa bino nga na lambela kango na yebi pe bato ebele balambela kango depuis na banda ko lambela ngo na koma ko préférer yango par rapport à ba mafuta mosusu oyo to banda ko salela kala po tozanga ki koyeba donc biloko na yeli bino lelo yango wana na pesi bino nyonso merci
merci na ndenge bokolanda biso, merci na bato nyonso basi basabone, tozo sepela na bato bazokoma, tozo sepela na bato nyonso bazotala, mais tosenga bino bobakisa malisusu ebele po chaîne oyo he bokosepela ba surprise eza ebele, bokosepela bokosepela moko bozomona Anita Mavita Show, moko yasali video abwaki, moko nga asali video na bwaki. Pona nini toza na confinement. Donc yende nga zawana azai pa na ye moyen aya boye ezate. Pona nini confinement. Mais mukolo confinement ekosila. Oto osala salaka na kati ya banda ko bozala surprise bo sepela. Donc vous vous s'abonner, bon mon attendant que totala na biso ba chaîne, les chaînes oyo tozoya kaka na biloko asika. Donc bozala toujours là bo ba no sepela. Bon mon attendant que bazala bango ba YouTube channel mais biso est différent. Ezaka pona ko aider biso. Biso nyonso toye kolara kaka ba papa ba maman na pesi bino tout merci. Merci, vous s'abonner. Vous s'abonner cloche, vous cliquez na cloche. Vous s'abonner, vous cliquez na cloche, vous like, vous sepeli pe na vidéo, vous kaboli pe pour na batu mususu. Monde entier. Donc, man à London, vous supportez bandeko na bino yeyo. Biso bandeko na bino to senga bino, vous s'abonner. On a lobaki te. To sala ki soki ndenge nini te bo s'abonner. Donc ndenge zaboye bana Londres to senga support na bino. Po biso moko bana London. Po batu mususu ba mboka mususu ya ba France ba Belgique ba nini. Mais biso moko bana UK, Grande-Bretagne lora makasi. Donc to sungana. Po eza chaîne na bino nyonso bo sepela. Et puis bana Congo, tala kaka communauté na biso congolais to lelana to lingana to zaba to bolingo. Donc pourquoi pas bozo zelani? Au s'abonner la chaîne no ebo mona makambo sika. Corona, Doko Bango Day.